etumba na ngwaka opika pende di eloko yango bozelaki yeye sango ya mokweke ya mbiji mpo na bino nyonso baressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo amesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa gemena Kinshasa kasi bavol yango mpe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona mpe ndima lelo asopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala. Info lingala ya mercredi 22 novembre yango ebandi mbote na bino bisika nyonso tubozwami tofongoli basango na biso na ngamba primature mpona kotalisa bino ndenge clôture ya 4e sommet ya investissement ya G20 oyo premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge akendaki bongo korepresente chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo esalemaki mokolo mardi 21 novembre kuna na Berlin na Allemagne bolanda badetena. Na issue ya 4e sommet ya G20 Compact with Africa 2023, République démocratique du Congo et komi bongo 13e pays membre ya organisation Oyo yango et s'imposer dialogue paix coopération entre ba pays africains orientés vers réforme ba partenaire ya G20 pe bongo na bongo liboso nanu asili sa mission na ye premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge azalaki na séance de travail na délégation ya FMI oyo bakambamaki et pa ya directrice générale nango oyo a félicité gouvernement congolais pour na atteinte pe succès pour na première fois ya histoire ya République démocratique du Congo ya 5e revue ya programme économique conclu na FMI. Premier ministre Kosili Sanae Masolo a salaki résumé ya mission na ye et pas a déclaré adhésion ya RDC et zali résultat ya ba effort engagé pour na gouvernement depuis avènement ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ba réforme principale notamment na point de vue ya cadre macroéconomique oyo balingi ezala stable pe résilient na croissance économique oyo etikali na dessus ya moyenne ya ba pays subsaharienne posengeli koyeba ke premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a profité ki na ba différentes bokutani bilatérales pona ko bengisa na plus ba investissement na ba secteur novateur oyo RDC azo proposer ba multiples ressources naturelles posengeli koyeba ke premier ministre a rappelé que Compact with Africa ils ont contribué pour attirer ba investissement privé na ba pays ya compact grâce na ba amélioration substantielle na ba cadre macroéconomique commerciaux pe financier ba données récentes ils ont talisake ba pays ya compact with Africa ils allu plus ouvert na commerce pe na ba investissement direct étranger oyo ba bénéficier de manière disproportionnée per reprise économique post-pandémique. Kaka masola primature au Sénégal que gouvernement ya RDC na Zambie ba signaki accord bilatéral pour eleki kuna na Lusaka na Zambie pour la mise en œuvre pe exploitation ya poste frontalier unique ya Chalwe Kasenga développé na GED Africa LTD na cadre ya projet ya route à péage ya Kasomeno. Ba discussion bilatérale et bandaki na ebandeli ya année pe signature ya accord oyo et intervenaki le 17 novembre 2023 yango zo témoigner volonté ya bade administration ya kozwa moko sima moninga pe ko partager ba expertise pour na ko accélérer projet ya KMTR ezali bongo premier OSBP entre Zambie pe République
République démocratique du Congo oyo ezo positionné région ya voie na croissance économique grâce na amélioration ya ba infrastructure pe rationalisation ya facilitation ya ba échange na ngambo ya Zambie na cadre ya intégration internationale ba gouvernement ba aligné accord oyo na cadre internationaux tels que accord ya facilitation na organisation mondiale ya commerce ko traité communauté ya développement ya Afrique australe pe politique ya libre circulation ya ba personne ya Union africaine ko talisa ba engagement na bango na faveur ya harmonisation ya ba politique régionale. Une fois OSBPA na place ba comité ya pilotage conjoint ba kokende liboso na ko élaboraka manuel exploitation na bobimi ya politique pe procédure détaillée pour la mise en œuvre na ngambo ya République démocratique du Congo, établissement pe opérationnalisation ya poste frontalier et ko entraîner ba contrôle frontalier rapide pe normalisé oyo et ko réduire ba arrêts commerciaux ba coût ya transport pe bâton ya transit. Projet oyo ezopesa ba possibilité ya emploi na lombango na moyen pe na long terme grâce na ba travaux déjà oyo ezali en cours. 3 ans ya construction majeure pe 22 ans d'exploitation pe entretien na route pe na installation ya frontalier unique pour na JED Africa Limited yango ezali société ya investissement pe gestion ya projet ya route à péage Kasomeno Mwenda oyo ezali projet moko ya infrastructure rupture oyo ezo combiné ba concession mibale ya partenariat public privé d'à 25 ans entre ba filiale ya JED Africa LTD pe ba gouvernement ya République démocratique du Congo pe ya République ya Zambie na Kasomeno Mwenda. Marie-Josée, il faut pour candidate na présidentielle, il y a le 20 décembre à Salisaki, lundi 20 novembre 2023, matinée politique et pas Wapi à prononcer qui discours programme na Stéphane Skande héritier Mapindemi bazala qui wana la compte info linga. Azali candidate numéro 9 na course na présidentielle. Il y a le 20 décembre 2023. Marie-Josée Ifokum Putampunga, fondatrice de la Vision et Renaissance et RDC depuis 2018. Pays rupture, il y a système, il y a prédation. Nanzela, il y a combo. Azala qui n'a sengo. Il y a qu'on se présenter. Liboso, il y a public na ke Mikolo Eleki, Aoutaki Kozala ordonné. Ministre, il y a évangile, il y a Jésus-Christ. À Talisaki, Ndengenini, depuis 1885. Tilelo, système ya prédation nanu etiki RDFT population congolaise bazali kaka kolela alors que ba konzina bango ba pona pe ba vandisa ba système oyo bango moko kaka nde ba se retrouvaka insécurité ezali koumela na coin ebele ya mboka tilelo eteni mususu ya mabele ezali occupé na bapaya kasi soki peuple congolais ba kopesa ye confiance kopona ye pour diriger RDC, akobanda nanu na diagnostic, akoluka cohésion nationale, oyo ekotinda bana ya mboka, bango moko basala buku likonzi ya constitution, na modèle propre ba congolais, ako changer système éducatif, diplomatie ya RDC, ekovanda kitoko pe misusu. Azali numéro 9 na présidentielle, il y a le 20 décembre 2023, à Sengi na Congo, ba voter Marie-Josée Ifoku, kozala numéro 9, ezali prophétique, ezali na 9 mois, de mama akendaka kobota, yepe alobi pasi ya kobota, et kangie makasi, 9 mois et koki déjà, ba congolais na ba congolaise, bokende, na ba urne ya senu le 20 décembre 2023, abota Congo ya sika, vision ya renaissance, na système ya rupture, ya prédation, Nanzela ya kombo. Candidat président de la République numéro 16, Mwanambo Kangalasi Ayambama Kikitoko mercredi 22 novembre na église la louange Oyo Ezwami Kuna na commune ya Monga Fula témoin ya événement Nathalie Kaila Igor Mtingi. Congo Écoutez
ekolema Congo ekobunga Congo ekochange bilembo ekomonana ekomi tango ya mbongwana wana ezalaki maloba ya candidat numéro 16 na présidentielle Dr Ngala Sikorisini Agré nyonso ebandaki na carnaval motorisé wapi pai population pe ba fidèle batunda ki ebele pona koya koyamba ya bango président pe papa oyelelo alingi République démocratique du Congo ekende liboso. Dr Ngala Sikorisini Agré azali bongo candidat pona présidentielle numéro 16 awa na église la louange monga fula population etunda ki na esengo. Candidat numéro 16 Dr Ngala Agré azwaki maloba pona koyebisa na population pe ba fidèle au bazaki sur place ndenge nzambe atindi. C'est le temps de Dieu a expliqué ndenge nini abanda mosala ya mboka bandakala. Pourquoi pas akoma président de la République, pourquoi pas akota likambo ya population, pourquoi pas asilisa guerre na est ya mboka, pourquoi pas nazali mwana ya politicien. Alors pourquoi pas? Je dirige une grande église, 700 pasteurs ordonnés à travers tous les Congo et le monde. Pourquoi pas? Bosimba ke candidat numéro 16 na présidentielle Dr Ngala Agré aza pona bino o bolingi changement na République démocratique du Congo. Bo voter, c'est le temps de Dieu. Honorable Lebe Mupia asala ba œuvre ebele pona bana ya funa azali kosenga na population ya funa ba pesa eli sous confiance aza candidat pona députation nationale ya funa na numéro 607 pe na provinciale na commune ya Kalamu numéro 117 Nathalie Kaila Domi Pende Longwati. Na balecteur nanga nyonso afuna bo vote ngai honorable Lebe Mupia Florent Bibi Play nazala molobeli na bino na ba institution nyonso ya mboka. Numéro na ngai ezali 607 pour la députation nationale pe 117 pour la députation provinciale. Natondi bino botondi topona ndeke te po soki adodia kokende. Donc biso tozaka na candidat moko na funa oyo alelaka na batu asepelaka na batu aliaka na batu Lebe Mupia Florent. École primaire catholique Saint-Gabriel. Lolo ezali livraison baba. École primaire oyo ezalaki vraiment abandonné. Tosengi na bana mabele ata mpinzi bana yolo sidi biso nyonso na sima papa Lebe. Na répété pour na Maïmatali Funa numéro 607 Maïmatali provincial Kalamu tobosa na te tout au Kalamu topesa on étranger te mais topesa on na matembela simandaku bana ya makala tozo senga na bino bobosa na bolamu ya papa Lebe Mupia Florente soki lelo bozo sepela na forage o ezali awa ezali grâce ya honorable Lebe Mupia Florent bokanisa ye na makambo ebele apesaka ba kaye na ba école akendaka na ba hôpitaux apesaka kisi asalisaka bato na ba o bakangami pona ba maladi boye ba étudiant eza pasi pona na énumérer bolamu na nyonso o asalaka awa na makala o asala na funa toujours avec la population sans discrimination aucune catégorie nyonso ya population ezala mobola malade handicapé aveugle ayamba asunga moto ya boye la voix du peuple c'est la voix de Dieu Soki yete dans mais maïzate mais papa zaki na souci biso bana makala tila kibiso forage tanga prometaka biso alongwa pe na kimbangu tazaka na kimbangu azo sungaka biso bana makala bana ngaba selemba nyonso toza ensemble bana matonge nyonso tobosa na te ba trope adresse te bana papa Florent Lebe Mupia Bibi Play bana za papa na biso toyebi bolamu asala pona matonge ensemble à la paroisse c'est pour Bangal 2 pour la assistance na ye physiquement financièrement
azangaka te ba matanga même ba pasteur ba kufi. Mwamboka Eric Mwamba aza candidat à la députation nationale numéro 950 pour la circonscription électorale ya Tchangu na ba élection ya le 20 décembre 2023. Nathalie Kalakapena. Pene ya population na ye, l'homme aux actions concrètes, Eric Mwamba, azali candidat na députation nationale pour la circonscription électorale ya Tchangu. Numéro 950. Ba œuvre na ye, eza kotalisa bolingo na ye, na base na ye, ndeti awa. Asungaki population pour na masolo o etali pont. Qui paraît, mais yo dans ça là, ça fait pas mal papel. Mais to sérieusement point ya tio parce que tio o ewita ngambu oyo ya régie des eaux nde bando ko servira biso to ngambu point ya tio wende ya marché Fumukento ezalaki pe réhabilité atongaki ba centre pour la population na ye nyonso eza kolakisa pe kotalisake mwana mboka Eric Mwamba cadre na AVC aza vraiment na souci ya population na ye. Numéro 950 développement ya Tchangu na maboko na ye. Eric Mwamba candidat na députation nationale pour la circonscription électorale ya Tchangu mwana ya Tchangu ya solo solo epo wapi mutolo na ye bakunda. Candidat député provincial numéro 81 pour le territoire Yamkutu, kuna na Maïndombe Dodi Kibikonda a lancé une campagne na ye na cité ya Nyoki. Reportage ya Christian Kiangebeni, Michael Rustoto. Ala kaka bango kia kozonga tela lelo yo ye wana akui na mabele na ndenge ya deux fois te maître Dodi Kibikonda Mutil bakisele le maréchal l'homme du développement akitelaki awa na Nyoki avec impact ya kosakana te botala bino moko ndenge ngombi ya population ya mbaki ye abandeli campagne électorale na ye awa Nyoki candidat na députation nationale na territoire ya Kutu province ya Maïndombe numéro 81 numéro gagnant akiteki na population awa esika mwa rassemblement esalemaki ezalaki pona le maréchal Dodi Kibikonda Mutil numéro 81 ya Kutu occasion kopesa merci ebele na population nyonso bayaki koyamba ye ayebisaki bango que programme eza molai azana bango akotembola territoire mobimba ya Kutu na ndenge ya deux fois te. Sur le développement ya province na biso tokoki ko continuer kotika province na biso na sous-développement te pendant que tozana ba richesse ebele ba opportunité ebele et surtout capital humain ya ba jeune ebele oyo bakoki kosala mosala pona ko développer province na biso. Je pense que bateau bako sepela. Le même jour, na pourquoi l'homme qui incarne le développement, maître Dodi Kibikonda, le numéro 81, moto ya bateau, ayaki ko assister moko ya ba leader ya groupe moyenne, oyo akufela ki papa, boye à travers moko ya ba membre na ye, apesa ki bango enveloppe ya kilo na nenga kosakana te, po nyonso le kamalamu. Président na biso, ya moyenne impact so, maître Dodi Kibikonda, atini ngai na remettre yo enveloppe oyo ya ikwa na yo aleli papa na yo ensemble ikwa na yo topesi yo pa maître Dodi. Maître Dodi aza candidat député national numéro 81 yango alobi tolela papa na yo ensemble ikwa na yo apesi yo eza yango yo. Aza déjà na mabele le maréchal bana Kutu ya bino yeyo tobongo la classe politique elongona bilenge Dodi Kibikonda Mutil les candidats du développement tête bien faite numéro 81 à députation nationale Boyambaye.
Papa Magloire Kassongo, candidat numéro 589 pour la circonscription électorale Yafuna, il y a des choix qui toquent pour le développement Yafuna. Et longue des Ayabiso, 589 mètres Magloire Kassongo Wankenda. Banafuna to pote yo to poni yo to lingyo Papa Magloire. Na bilenge biso to poni yo to vote yo to lingyo Papa Magloire. Papa mama bango ba vote yo ba poni yo molobeli na biso na katia funa. Papa Magloire to poni yo 589 Banafuna Kassongo Wankenda Magloire. Notre choix maître Magloire Kassongo Wankenda Molobeli Banafuna. La confiance du chef de l'État Papa Didier Boudimbu Yonde Yabiso. Bongo biso nyonso toponi seyo Umelana yo Papa social Papa Yabana Maboko Pembe. Tambola elongo na Magloire. Papa mama bisoto poni 589 Kassongo Wankenda Magloire. Banafuna notre candidat est là. 706 Pona Bana Lukunga Cédric Modianto Moukwantombolo Fatu Béton numéro 20 candidat du peuple. Mohamed Wakaninga Biso nyonso na sima Fatu Béton. Nasimanaye 589 Motema Pembe likambo na motote Papa Magloire Kassongo Wankenda. Nasimanaye Topesa ye chance. Il est notre candidat Maître Magloire Kassongo Wankenda. Choya Banafuna. Funa mobimbe poni Kassongo 589 Kassongo Wankenda Magloire. Banafuna vote utile. Mohamed Wakaninga Fatu Béton, le numéro 20 candidat du peuple. 589 dans la funa est commis. Allez dans la funa est commis. Bana AVC autre vision du Congo. Molobeli na biso Kalabasha courant et Sili. Aïe 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 Molobeli ya funa monani. Aïe Magloire Kassongo Wankenda. Yende Molobeli ya funa. Et puis le numéro 5, 8, 9 Kassongo Wankenda Magloire. Aïe 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 allez dans la funa et comme yawa. Hey Didier Boudimbu Wagangi Nana AVC Bagangyo Debus 589 Kassongo Wankenda Magloire. Makala Boubou Selembao Ngiri Bandano Kasavubu Kalamu biso nyonso na sima Maître Magloire Kassongo Wankenda. Vote utile Papa Magloire. Numéro eza se moko na funa 589 Fatu Béton Gangi numéro 20 Papa social aye Papa Boboto. Vote ye 5 8 9 589 Kassongo Wankenda Magloire. Molobeli Afuna. Bavolo ya Kinshasa, Gemena Kinshasa, ici et bandi à travers Airbus A320, premier vol, et Salema Kitoko Kuna na aéroport ya Gemena. 15h50 nde ezalaki air oyo Airbus A320 ya compagnie africaine d'aviation CAA na bokuse ekitaki pona mbala liboso na aéroport national ya Gemena depuis bakangaka escale oyo na 2016 na pied d'avion tomonaki maire ya Gemena Jacob Luba ya Mbuka oyo asaluaki commandant à bord Lick Scripsens na ba membre nyonso ya équipage avant amema bango po ba saluer ba chef coutumier ya ville ya
ya Gemena pe bato ya nzinga oyo ba entouraki président national ya association socio-culturelle Ngambe Bouclier Mbaka Emmanuel Ngbali Gaza oyo babundi makasi elongo na ba autorité provinciale ya Sidubangi na fête ya Sidubangi pona ko convaincre hiérarchie ya CAA po bandima ko servir ligne aérienne oyo kitoko. Merci à la hiérarchie de la CAA qui finalement a accepté de répondre positivement à notre démarche. Nous remercions les ministres des Transports et de la Communication qui ont encore communiqué. Nous remercions également et nous remercions toute la population qui nous a soutenus. Toute la population qui nous a soutenus pour cette démarche. Ambiance ezalaki total na aéroport ya Gemena. Population bayaki ebele oyo babinaki na rythme ya groupe folklorique Gazawili. Elandisamaki na visite ya avion na kati epai ya ba chef coutumier pona ko rendre compte ya confort pe capacité d'accueil nango pona premier vol oyo bondi melangake CAA azalaki na 123 passagers na arrivé pe 92 na départ ya Gemena oyo ezali penza motif ya fierté pona chef ya escale Monsieur Longondo GG. À la joie pour la journée d'aujourd'hui puisque mon patron m'a honoré. Je suis en train de rassurer la population que nous sommes là. Donc on a organisé 2 vols par semaine. Je sais que si plus on va augmenter le trafic, nous allons aussi modifier. On va ajouter encore un autre. Voilà la seule promesse que moi je paie, que nous sommes avec vous et nous allons desservir la contrée de Sud-Ouest. qualité équipé acheté aux alamukolo to mona bilonyo so bosengeli kolia ya Stéphane Ascan. D'une génération à une autre, choix ya potopoto diaming et tikali na top. Ngai nakolisa bana nanga na diaming. Bana na ngai pe bazali kokolisa oyo ya bango bakoko na ngai kaka na diaming. Diaming ezali potopoto ya kitoko pe elengi et salemi na bana ya mboka. Consommons congolais. Ezali repas complet, protéines, vitamines, pe énergie. Et ça possible que bana na bino ba kola na intelligence pe bo kolongono na nzoto. Lokola libota ya ngalfa oyo bazali kolia diaming. To fidéliser mabota na bana na biso na diaming lia otonda d'une génération à une autre. Dans la communication écologique moko a bola na lecture nango. Famille Luketa bazana mawa koyebisa na bandeko pe bayeba na bango nyonso liwa ya mwana bango ya mwasi mama pe koko pe tata mwasi na bango madame Chunguta Luketa Nicole ye akufaki bongo mokolo ya le 15 novembre 2023 na hôpital Saint-Joseph ya commune ya Limité. Programme ya matanga ezali boyi mokolo ya vendredi 24 novembre 2023 veillée mortuaire ekosalema na salle Elisao numéro 333 na 10e rue industrielle na commune ya Limité. Boye mokolo ya samedi 25 novembre 2023 levée ya corps ekosalema na hôpital Saint-Joseph ya commune ya Limité. Na sima ya recueillement na ngonga ya 10h pe messe oyo ekosalema na paroisse Saint-Augustin ya commune ya Lemba à partir ya ngonga ya 12h nde bokundami ekosalema na nécropole de l'éternité oyo ezwami na Kimpoko. Bosimbake en attendant matanga ezali kosalema na avenue Victoire A20 na commune ya Kalamu, référence maison communale ya Kalamu topé district ya Funa. Tika été communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka mama Chunguta Luketa Nicole. Yangolo ekomina suka merci mingi na ritkindi oya kumbelaki édition na sima caméra tozalaki na Igong Tingi montage et simama kibongo epa ya Fabrice Lundo supervisé epa ya héritier Mapinde mi bande koboti kala malamu ngalo tokutani mokona lobby au revoir.
CAA ai etumba na ngwaka opika pendedi eloko yango bozelaki yeye sango ya mokwake ya mbiji mpo na bino nyonso baressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo amesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya gemena e désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa gemena Kinshasa kasi bavol yango mpe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka ye boa elengi boa suka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona mpe ndima lelo asopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala